tozali na esengo mpona ete nzambe abikisi biso, asombi biso, mpe alimbisi masumu na biso nyonso. Nyonso ye abongisaki yango kuna na ekulusu na Golgota. Mokolo na Pentecote, biso mpe tozali kokumisa mokolo mpona mai nyonso elekaki kuna na Golgota. Pentecote engaki kozala te soki Golgota ezalaki te. Kuna nde ezalaki mokolo monene ya koyokanisa Nzambe na mokili na ye. Nzambe azalaki kati na Kristo mpe azongisaki boyokani na mokili na ye moko. Nzambe akokaki kosala koleka wana te. Biso tokokaki kokende epai na ye te, biso tokabwanaki na ye. Ye nde aye epai na biso mpona kolongwa oyo nyonso ezalaki bokeseni, oyo nyonso ezalaki nguya na moyini, kotia moyini kote mpe kozongisa bomoi na seko, mpe kotia biso bomoi oyo ebebaka lisusu te. Ye asalaki yango mpe tika ete kombo ne monene ekumisama. Nandimi ete biso totondi tozali kozongisela matondi na Nkolo. Soki na tosali yango te bongi na biso tozongisaka ye ngolu, mpona ngolu asali biso tokoka kondima liloba na ye. Kotalaka oyo ezali mobulu oyo ezali na kati ya binzambe-nzambe. Kotalaka bandimola ya bato bazali kopesa na liloba na Nzambe. Kotalaka na banzela ya ndenge na ndenge ezali na kati na se oyo. Nzambe asali biso ngolu tondima lokola likomi elobi. Mpe tokoka koyeba ntango nini biso tozali kobika. Mpe biso tokoka kozala na loboko oyo ya Nkolo. Nga nasimbami lisusu wana ezalaki lobi na pokwa. Nga mpe na banzi ete biso nyonso tondimi iyo na makambo wana. Biso tozali kolanda Nkolo mpe tozali koloba iyo na kati na nyonso. Mpe posa moko ezali makasi kati na biso ezali ete tosala libiki na Nzambe. Nga nazali kokanisa ntango ndeko moko azali kobela, mpe nalingaki ete na biso nyonso tu tokoka kokanisa na mabondeli na biso ete na ntango tozali kobondela oyo tokanisa ndeko na biso mobali ya 27 ans azali kobika kuna na Rambo. Bafungoli asalaki operation mpe bafungoli ye mutu mpona basala ye operation moko songolo. Kati na mpwasa ye akomi paradise na loboko moko. Sasa libangi susu bafungola mutu na ye mpe mutu bayebi nini te likambo nini ekokoma. Wana kobangi ezali makasi mpe bato bazali kobelela epai na Nzambe. Nzambe na biso ali munganga munene. Mpe biso toyembaka ntango nyonso ete oyo munganga munene azali sasa yipi pembeni na biso. Mpe Nkolo ye moko azali koloba na eloba nete ngai nazali Nzambe oyo azali munganga na yo. Lokola azali mobikisi, azali mosikoli, ye azali Nkolo oyo azali munganga na biso. Tongi koyebisa ndeko na biso yasengaki tobondela mpona elenge oyo, mpe ayeba ete biso tokosala yango na motema na biso mobimba. Mpe biso tokotia na esika ya oyo abiki libiki oyo. Wana soki tokoki koyeba soki ezalaki na biso elingaki kozala ndenge nini, ebongi na biso tokoka kozala mpe na mawa mpona baninga na bamawa mpona baninga. Tokanisaka mpe oyo bazali kobela ata ndenge na bango ezali. Na kosenga lisusu basengaki ngai na oyo etaleli te ya nalobaka mwa malembe mpona ete bato bazali kondimbola yango bakoka koyeba. Ngai nazalaka na mposa naloba malembe, kasi ntango yango likambo ekangaka ngai nayebaka lisusu te ke wana nakomi koloba mbangu. Yango tozali kosenga Nkolo asunga biso ete apesa biso ngolu ya koloba malembe mpe ya
limbola liloba oyo ya koyoka yango pona ete nyonso tu ebongi ete yango eyokama lisusu malamu koleka mpe bato bakoka kososola yango malamu. Biso tondimi ete awa Yesu Kristo azali lolenge moko lobi lelo mpe libela na libela. Lokwa tolobaki yango lobi na pokwa epai na Nzambe nyonso ezali kobika lokola yango ezalaka. Kozongela ye, kobondela, libatisa Molimo Santu mbotama ya sika mpe nyonso tina ntango na lisuki epai na Nzambe nyonso ezali kotikala ndenge ezalaki na ebandeli. Ndenge ezali ebandeli yango ekotikala ndenge yango ezalaki ebandeli. Biso ezali kotelema wana mpe biso ezali kondima likambo yango na kati na biso mpe tondimi ete biso tokobika yango moko na moko, kozongela epai na Nzambe, kobongola motema euti na Molimo Santu mpe wana biso tokotanga mwa makomi ndambo kati na Biblia mpe tokotala oyo etali kumbotama ya sika mpe oyo ezali kotondisama na Molimo Mosantu. Tokoli komami na Ebelo 12 soki kobulisama ezali te mutu moko te akomona Nzambe. Ebelo 12:14 kokokana mpe na liloba tobete soki Molimo Santu, libatisa Molimo Santu eza te, kozala na nguya ete kosala ete yokoka kobongwana. Nde yango nde komami na mokanda ya Baroma. Nga mpe na kotangela bino yango mpona ete bokoka kozwa makomi. Ebongi na biso bokoka kolanda makoki. Na Romains chapitre 8 na verset 11. Momete soki molimo ya oyo asekwisaki Yesu kati na wakufa evandi kati na yo, oyo mpe asekwisaki kisi kati na Kristo kati na bakufi, ye mpe akozongisa bomoi na nzoto na bino oyo ezali ya libebi na nzela ya molimo na ye oyo ezali kovanda kati na bino. Oyo nguya oyo ya bomoi ya Nzambe ezali kowuta bisika nyonso te. Yango ebongi ete ozala kati na biso. Liboso ebongaki ete biso tokoka kotya madanga ya Molimo Santu mpe nsima yango ekomonisama. Mpe tozali komona lolenge nini makambo ezali mutuya wana tozali kokanisa ete konetolama ezali kala mingi te. Wana mituna ezalaki na oyo ezali mbula oyo ya suka mpe ndenge nini makambo yango ekoki kotyama katikati na makomi. Tokende kotanga na ntina makambo oyo malobo oyo ya kondima na kala mpe ya sika. Kotangaka na Zacharie chapitre 10. Zacharie chapitre 10 na verset 1 ekomami ete ekomami boye. Zacharie chapitre 10 na oyo verset ya yambo. Bino bosenga nkolo mbula na tango oyo mbula oyo ya suka mpe oyo ya liboso. Nkolo ezali ye nde azali kopesa banuage mpe azali kotya mopepe makasi mpe azali kopesa mbula na oyo ezali banzete nyonso na se oyo makambo mibale oyo ezali mbula ya ibandeli mpe oyo ya suka yango nde elakisami. Kasi balobi ete biso tosenga mbula oyo ya suka. Babi ete bobondela te mpona oyo mbula oyo ya suka to nyonso mibale. Kasi balobi ete mbula oyo ya suka yango nde yaka na suka. Me balobi yango awa na ibandeli. Bosenga na nkolo mbula na tango oyo mbula na suka. Maloba oyo ezali kosolola na ntina na biso. Bato bazali kobika tango oyo na ibandeli tango mbula oyo ya liboso ekweyaki yango eutaki na oyo ezali ndenge mokili ezali kolakisa biso. Nkolo alakisi biso makambo nini oyo bato ya mokili bazali kobika oyo moto azali kokona. Alobi ete oyo mbula ya printemps ezali koya tango yo ozali kokona.
Pe ntango mbula mosusu ezali koya mpona ete bambuma oyo ekoka kobota. Mbula oyo ya liboso ezali kouta na ebandeli ya kokona. Pe oyo ya suka ezali koya liboso ya kobuka. Soki mbula wana ezali te, yebe ete bokobuka pe malamu te. Kotalela prophète Joël chapitre 2. Pe tozoloba na bandeko na biso ya français. Kuna bango azaka na 3 chapitre mais biso toza nango minei. Ebongi na biso tokoka kotala makambo ndenge nini ezali. Na biso ezali Joël na chapitre 2 na verset 23. Joël 2, 23. Ah oui, comment boye ete bino pe bana na Siona bozala na esengo pe botonda na esengo mpona Nzambe na bino mpona ete azali kopesa bino mbula oyo ya suka na ndenge yango ekoki pe ya kokitisa na mingi lisusu mbula oyo na suka pe oyo ya ebandeli lokola yango elobami. Bokoki kotanga yango meme na nsima. Awa mpe ezali makambo etali mbula oyo ya ebandeli pe mbula ya suka. Nzambe azali kotala liloba ne mpe akokokisa yango. Kotalelaka Joël chapitre 3. Yango ekozala mwa kokeseni. Nalingai kotanga mwa miteni nyonso. Tokotangaka oyo ezali suka ya chapitre 2. Joël 2, 28. Pe na nsima wana ekokomete ngai na kosopa molimo na ngai na nsoni nyonso lolenge ete basi na bana na bino oyo nyonso bakotatola bakoko na bino bakozwa bandoto na nzela na bango baimonisami ekomonana. Bato ebele bazali kolia bongo babandi kolota kasi awa ezali emoniseli kowuta epai na Nzambe. Awa balobi ete botya bandimbola na bino te kasi Nzambe akoloba na bino eloko nini ye alingi bino boloba to bosala. Babe ete bampaka na bino bango bakozwa baimoniseli wana bango bazali kolala pe elenge bakomona makambo boye baza miso na bango efungwami. Ekozala malamu mpona ezala na ntina na biso oyoyo ya bilenge bakomona bavision bampaka bango bakozwa barevelation yango nde ezali na motuya. Wana ntango mbula ezali koya yebe ete ezali komema makabo mapamboli bomoi ya Nzambe yemoi oyo ezali kolatisama ya Molimo Mosantu mpe nguya wana kosopa na Molimo Mosantu ezali kaka te makambo akoloba na munoko to na mbebo. Ezali mutu nyonso tu ya simbami nzoto no mobimba esimani mpe Nzambe abandi kosala na yo. Mutu nyonso Nzambe atie kati na mosala na ye na ndima ete Nzambe akosala yango pe oyo ezali kotuta ngai ye na mokanda oyo elobi ete Nzambe akosopa nsoni na ye na nzoto mobimba. Kotalelaka Acte des Apôtres ezali kolakisa biso ete ezali makambo mibale ezali mikolo mibale to 2000 ans oyo biso tozali kobika pe yango ezali kokoma na suka. Sokotali na chapitre 2 ya misala na bantoma Petro azali kozongisa biso na mosakoli Joël kasi awa elobi na pole mingi te lokola na Nouveau Testament. Na kondima na nsima balobi ete na kala balobi ete pe na nsima na yango ngai nakosopa molimo na ngai na msuni nyonso. Kasi awa na Nouveau Testament yango emonisali biso awa na poasa na ndenge moko ya polele. Kotalelaka Acte chapitre 2 na verset 15.
bato oyo balangwi te lokola bino bozali kokanisa yango mpona awa ezali kaka ngonga oyo ya misato ya mokili ya ntango kasi awa nde ezali kokokisa oyo elaka Joel mosakoli alobaki na ntango na suka verset 17 na ntango na suka oyebaka ete ntango na suka ezali komona na mbala mibale na Biblia. Mbala liboso ezali kotalelaka oyo de dernier 2000 ans oyo liboso te bokonzi ya millénaire yango ekoma wana ntango bato nyonso to bakokokisama mpe Biblia ezoloba lisusu o mokolo na suka oyo ezali mokolo liboso ya ntango na suka ekoma. Awa elakisi biso ete na verset 17 kati na ntango na suka Nzambe alobaki ngai na kosopa molimo na ngai na nsuni nyonso kotalelaka mokolo na Pentecote ozali kobika na ntango oyo ya molimo santo mwango na molimo santo azali kokapanza na likolo na bato nyonso bayekati na Kristo mpe bango bazongeli epai na ye bazongeli Kristo mpe bango bazwi bomoi ya Nzambe katikati na bango. Tozali mapamboli mibale to misato oyo elaki biso awa nalingi kotanga yango na mokanda ya mosala na bantoma chapitre 2 lobo ekotuta mitema ya moko na biso. Acte 2:39 Acte 2:39 ponete elaka ezali mpona bino mpona bana na bino mpona baoyo nyonso bazali mosika wana komonaka ndenge nde Nzambe ye moko akobenga bango. Amen. Na ebandeli kobia ete awa elaki ekokisami mpe awa aye koloba mwa liteya na mutuse mpe bato bayambi liloba oyo etuti bango na motema mpe nsima na acte de alobi ete moko na moko abongwama mpe bozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo mpona bolimbisa masumu na bino mpe bino bokoyamba molimo likabo molimo mpe nsima alobi ete na verset 38 mpona ete elaka ezali mpona bino mpona bana na bino mpe baoyo nyonso to bazali mosika kotalelaka ndenge nini Nzambe akobenga bango. Soki Nzambe nde abengi yo ozali so mosika te yo ozali pembeni na ye mpe komami ete ye asangisi mibale mabota mibale oyo bazalaki mosika na oyo bazalaki pembeni mpe ye alongwaki oyo limbebe ezalaki kokabola bango. Ephésiens 2 na verset 14 na ntina yango ezali na bato oyo bakomi bandimi na ntango tozali nango mwa 2000 ans oyo bango bakomi bandimi babiki libiki kombotama ya sika bazwi libatisi na molimo santo mpe batya mindenga na molimo santo. Bato oyo nyonso Nzambe abengi bango babiki libiki ya moko wana kotalaka mosika na oyo mayele ya mutu na mutu. Nzambe asukaki kaka te bato bazala koyeba ye kasi ye azali kokokisa mosala na ye lokola ye moko azalaki kosalaka to asala yango wuta ebandele. Ezalaki te bangomba mibale to misato ya bandimi eza misusu bakomi bandima katikati na ye mpe bakei mosika na kondima na oyo nini bango babiki na mwango na bango. Biso mpe tozali kozongisa matondi na Nkolo mpona ete ntango eke mwa mosika mpe biso tokoli na boyebi mpe na nyonso kasi oyo etikali koleka ezalaka boyebi te mpe wana na emoniseli katikati na molimo na oyo etali mbula oyo ya suka wana nikaki koloba yango boye na kozonga na mokanda ya Jacques na Nouveau Testament tozongeli mokanda na Jacques chapitre 5 na verset 7 kwa kuumela ki na ntango
mokolo na nkolo ekoya. Botala oyo ezali moto azali kokona, azali kozela mbuma oyo ya mabele tina ntango oyo ye akozwa, ntango ye akozwa mbula ya liboso mpe ya suka. Amen. Nyonso mibale ezali na mutuya oyo toza nango na bosenga, yango ezali motema molai. Toza motema molai tina ntango Nzambe akosala. Liboso nango eloko moko ekokai kokokisama te. Mpe nazali kokoba na kotanga nanga na verset 8. Bino mpe bozala mitema milai. Mpe bokoka kolendisa mitema na bino pona ete bozongi ya Yesu Kristo ekomi pembeni. Biso na posa kozala na motema molai mpona tomona bilaka ya Nzambe kokokisama. Mpe tokoka kobika. Mpe tomona mpona makambo ekokisama toa na posa ya kondima. Mpe elikia kolakisa ete Nzambe azali sembo mpe akokokisa oyo nyonso ye moko alaki. Awa ezali nawe ezali awa ezali kotalisa biso oyo etali bozongi na Yesu Kristo. Boumela na kozela bandeko kozwa pikiliki ti ntango Yesu Kristo akozonga, ti ntango nkolo akoya. Mpe wana mbula ya liboso mpe ya suka ekokweya. Mpe tokozwa mbuma oyo ya kitoko ya mabele. Na verset 9, bomeko yimayima te moko likolo na bamisusu bandeko. Lakini ete bino bokoka kosambisama te. Bokoka kokanisa ete mosambisi azali liboso na ekuke. Bozwa na ndenge moko ya kobika bapasi oyo nyonso tupe mitema milai. Basakoli oyo balobaki na tina na nkolo. Tokanisa na basakoli nyonso wana nyonso balobaki na nkombo na nkolo. Mpe bango batatolaki Nzambe akosala. Mpe bango bamonaki yango te. Bato bazali kokritike, bazali koya balobi ete yo lobaki ete mwasi moko moseka ye akobota. Kasi wapi epai nini liloba yango ezali kokokisama. Me yebe te obilaka nyonso Nzambe asalaki na basakoli na ye ebongaki na bango bazela. Kasi ekomami ete wana ntango ekomaki ya makambo wana emonisamaki na miso. Biso mpe bandeko tozali mpe na bilaka oyo Nzambe apesi biso, toza nango na motema na biso. Biso zali komema yango mpe biso zali koremplace na mitema na biso. Biso zali kozela ntango na Nzambe ezonga mpona ete nkolo alobi ntango na bino ezalaka kaka wana, kasi ntango na ngai ekomi nanu te. Wana elakisi na verset 11 ete tali ete biso zali kokumisa ba oyo baumeli na kondima. Bomonaki kondima nini, motema nini mulai Paul Job azalaki nango. Bomonaki suka nango ezalaki ndenge nini. Bato mingi bayebi kobanda wana ete Nzambe azali oyo na mawa mpe atondi na boboto mingi. Azalaka na boboto wana nyonso katikati na ye. Kasi bongi na biso toyeba eloko moko, kozala na motema molai. Lokola ndeko moko ayembaka bete biso zali kopusana mpe biso zali kopema kati na ye. Topema kati na Nzambe, tokota na bilaka na ye mpe tokoka kovanda na kimia na bilaka oyo tina ntango ye moko Nzambe akokokisa kati na biso misala na ye. Lelo tokoki kobika libiki na Nzambe kozwaka oyo nyonso ya alaki biso. Lokola yango elobi ete na oyo ezali lipamboli. Nzambe alingi kopambola biso sasa ipi. Biso nyonso na lolenge moko. Alingi otanga makomi 3 na Biblia na tina na yango. Oyo liboso totala oyo ezali epakolami ya Molimo Santo totali na 1 Jean na chapitre 2
na verset 18. Awa elakisi biso eloko moko ya motuya awa. Ata baoyo bango nyonso batelemelaki na Christ, bato batelemeli Christ, bango bauti katikati na bato oyo Nzambe apambolaki mpe apakolaki mafuta. Kotanga 1 Jean chapitre 2 na verset 18. Mwana oyo ezali ntango na suka mpe lobokwa boyokaki yango ete oyo motelemi Kristo ifale aya. Sasa ipi batelemeli Kristo batondi ebele ezali na kati na nde tozali koyeba ete tokomi na ntango na suka. Verset 19. Bango babimi katikati na biso kasi bango bazalaki mpo na biso te, poaso bazalaki oyo ya biso ye ngaki koumela na biso pone ete kokende na bango ekoka komonisama ekolakisa ete nyonso bazali bato na biso te. Botala mena oyo ya mutu ya lisusu. Kasi bino bozwi epakolami oyo euti na bule, euti epai na bule, mpe bozali na boyebi nyonso. Amen. Nyonso zali kotalelaka epakolami oyo ya molimo ya mosantu. Epakolami moko wana mpe monisama moko ezalaki likolo na baprofete, yango ezalaki mpe likolo na bantoma. Molimo santu moko wana yango nde monisi mpe ebongisami na koyoka na sika oyo ezalaki kokokisama ya masakoli ya oyo ezali kondima na kala. Mpe soki solo bango nyonso balakisamaki na Nzambe na se ya komonisama ya kopemama ya molimo santu. Epakolami ya molimo ezali te mpona bato bazali kobetaka bambote kokumisaka, me yango ezali na baoyo bavandi na makolo na Yesu Kristo. Epai nyonso molimo santu azali mena komonisa biso liloba na ye, kofungola biso liloba na ye, mpe biso azali kokota tina mozindo na biso. Amen. Epai nini liloba na Nzambe to oyo mopanga na molimo lokola ekomami na Hébreu 4 na verset 12 mpe na babiteni mosusu ya Biblia. Namoni ete biso tososoli malamu ete epakolami ezali komema makambo ebele, ezali komema nguya mpona tokoka kokota na mosala. Bozonge na Yesu Kristo koyoka liloba mpe na oyo nyonso tu molimo ezali kofungola biso, nyonso tu ezali kouta kati na epakolami ya molimo tina ntango ete Nzambe akosala ete tokoka kozala na bomoko na Kristo mpe na liloba na ye. Awa Yohana akomi ete baoyo bakomi bandimi bango bazwi epakolami. Lokola epakolami ezali kolakisa biso, ezali koteya biso. Epakolami na kondima na ya sika ekoki kotatola kaka baoyo makambo oyo bakondima na basakoli ya kondima kala balobaki na biso na nzela ya molimo santu. Ebonge ete boyokani moko ya solosolo ezala kotalelaka kondima na kala na kondima ya sika, mpona ete ezali kaka molimo moko wana nde ezali kosala kati na biso nyonso. Kotalelaka na Acte chapitre 10 na verset 34 ekomami boye, na oyo etali kolo na biso lokola mwana na moto. Acte des Apôtres chapitre 10 na verset 34. Wana Petro afungolaki monoko mpe alobi, nazali koyeba sasa ipi ete oyo ezali solo ete Nzambe azali kokesanisa bato te, kasi
na mabota nyonso oyo moto azali kobanga ye mpe azali komemama na bosembo ye akosepela na ye abete boyebi liloba oyo ayebisaki bana na Israele wana mpona koloba na bango oyo ezali kimia na nzela na Yesu Kristo oyo azali nkolo likolo na nyonso wana Luka 37 boyebi makambo elekaki na bamboka kuna ya Bajuif kobanda na Galile nsima ya libatisi oyo Yohane ateyaki koyeba ete ndenge nini Nzambe apakolaki Yesu oyo na Nazareth na nzela Molimo Mosantu mpe na nguya lokola oyo tozali na ngwa mpe azali kokende azalaki kosala malamu mpe kobikisa oyo nyonso bakangamaki na minyololo ya Satana mpona ete Nzambe azalaki na ye toyi kokoma kokoba kotanga kasi ezali nde wana oyo etali Petelo mpe nsima wana Petelo kotanga makambo oyo wana Molimo Mosantu ekweyaki likolo na oyo nyonso to bazalaki na esika wana ezalaki mwa liteya moko kaka ya mokuse kasi oyo ezalaki suka na yango ezalaki nguya munene mpe Nzambe azongisaki mayano kouta na lola mpe oyo nyonso bandimaki lisiko na nzela ya Kristo bango batondamaki na Molimo Mosantu bongo biso tokozongisa makanisi na biso ndenge nini mpe tokokoka koyeba na mbwala moko toyeba ete totondi bato na esengo topesaka Nzambe matondi mpona ezali lisiko mpe nsima tokoka kokoma lisusu na esika oyo liziba monene ya mai ekobima katikati na biso mpe Molimo Mosantu yango ekopakolama likolo na biso nayebi to Petelo koloba soki azalaki lelo oyo ayoka ateyaka mateya moko wana mpe makambo moko wana ekoka koleka alobi ete bandeko boyo tala eske bino bokomi mpe bandimi eske bino bosimamaki na mitema na bino na Nzambe ye moko ete lisiko ezali mpona bino eske bino bobiki libiki wana bandeko balingami ntango mosusu tozwi makambo ebele na makanisi na mayele na biso na oyo bato bapesi biso me biso ebongi toyamba ye na mitema na biso lelo ete Nzambe alingi kokutana na biso na nzela liloba na ye na ebandeli ye alingaki asopa molimo na ye na suni nyonso mutu nyonso ata ndenge nini azali oyo azali kosepelisa Nzambe soki azali kobanga ye lelo tomoni Acte 10:30 kobanga Nzambe yango ezali ebandeli ya bomayele euta epai na Nzambe kotalelaka 1 Corinthiens na chapitre 1 Paul akomi boye ete na oyo etali bandimi kotalelaka 2 Corinthiens chapitre 1 kotala verset 20 à 22 mpona oyo ezali bilaka ya Nzambe nyonso yango ezali iyo ezali kati na ye iyo mpe amen yango etatolami na nzela na ye wana na nkembo na Nzambe na nzela na biso na verset 21 kati oyo atongi biso nyonso tu kati na Kristo mpe yapesi biso epakolami ezali nde Nzambe ye mpe na nzela na ye atie biso danga oyo ezali kati na apatie kati na biso molimo lokola oyo ya yambo oyo ezali liloba moko kitoko mpe yango ezali so na motuya ntongo kaka yango ekomami te soki yango ekomi eloko ya solo katikati na bomoi na biso kati na ngai kati na yo
ete biso tozala kaka te na matei oyo kaka ya théorie, kasi mpe misala ekoka kolandama mpo bato bakomona ete biso tokoka kobika moko oyo bandeko na biso babikaki na ebandeli. Ebongi na biso kaka kondima lokola likomi elobi. Oyo bandeko balingami, so nazali kosenga bino tozali kondima solo ete Nzambe apesi biso sango oyo ezali kozongisa biso katikati na liloba mpe tokoka kozonga na ndenge tozalaki na ebandeli. Omoni makambo oyo nyonso biso tososoli yango ete wana kobandelaka na lelakisi na kobiangama po bobima. Biso tososolaki na oyo elekaki lobi makambo nini elekaki. Biso tososole makambo nini ezali na motuya mpo na Nzambe. Mpe na ntango oyo ezali kaka te kozwa okoma moto na binzambe, kasi yo okoka kozala katikati na makambo ezosalama na bokonzi na Nzambe. Makambo oyo ya suka ezali kosalama sasa ipi mpe okende na yango liboso na Nzambe na yo. Mpe wana toya kondima ete sango na oyo nyonso ezali bandimbola kotalelaka bamimoniseli nyonso to ya liloba. Toyebi ete mena mbula mena ilandela makambo oyo, sino te biso tokozali na kolanda na moko ya molimo te. Yango elinga komema biso na oyo ezali mobulu. Nzambe alingaki ete uta ebandeli ntango tozali kotala na nsima na biso toya komona eloko nini. Bato bazwi makambo na mosala na Nzambe na maboko na bango. Yango ebongi ezala ndenge wana te mpo ekomami ete mosala ya maboko na ngai, amen, tika mosala ya maboko na ngai na maboko na nga. Ezali 45 na verset 11. Ebongi ete mosala na ye ezala na maboko na ye moko, ete biso mpe tokoka kotikala na maboko na ye. Na nzela nini biso mpe totyami elombo babete moko te akolongola biso na maboko na ye. Jean 8 verset 20. Makambo ngo ebongaki ete eloko akolobama. Tozali kobika na ntango na suka mpe tozali kondima moko ya makasi ete Nzambe na bomoi ye atiki biso te wana ye akokisa liloba na ye. Nzokande ye azali kaka te ete moto moko akoya wapo abanda koteyaka ateyi na nzela emoniseli lokola Paul alobaki yango. Nzambe mpe akokisaki yango na nzela ya mbima ba miracle o bilembo minene mpe Nzambe azalaki komimonisa na lolengo eleki mayele na bato. Eloko nini ekozali komema biso na suka na nzela ya liteya oyo ezali ete mwasi libala oyo azangi litondo oyo azali ata na maboko mbe moko te oyo basangani na motema moko bango bakopakolama mpe bakotya madanga wana ete mafuta ekozala katikati na baminda na bango bakotondisama mpona bango bakota na katikati na feti na molulu ya libala. Ebongi ete moko na bioko oyo azali awa sasa ipi kati na biso tolobi yango ntango biso tokemaki mobembo ya suka na Israel. Ezali kaka bato moko bazala kaka na boyokani kaka na bato wana. Ezali mpe bamisusu kaka baza wana kaka mpona koloba. Bamisu bavandi kaka bamisu batelemi kuna na mesa. Ezali ndenge wana te. Ebongi ete moko na biso akoka kosolola moko likolo na mosusu, bakoka koyemba na esengo na ntina ete kolandisama nyonso tu ekoka komonisama ete bamisanga ya mike wana ezala lisusu te.
ete mwa oyo lingombo ya moke eko akozala oyo babengi nzoto na Nkolo na biso Yesu Kristo. Biso baza koloba ete biso zali na Kefas, misusu na Apolos, misusu boye bazali na bandeko nga naza na boye. Bamisu bazoloba ndeko moko alobi nanga ezaka na babranamiste te, eza mpe na bato oyo babengi bafrankiste. Nga nalingaka makambo wana te, nga lingi ete nakoka komona mokolo oyo basali na Nzambe bakotosama lokola basali na Nzambe, ete bato nyonso tu bakotalela kaka Yesu Kristo. Biso tokumisaka kaka ye mpe totosa liloba na ye mpe tokoka kopakolama na Molimo Santo. Wana tanke ndeko moko to libuluku te ya bato moko azali koloba ete nga nazali na ndeko boye, biso azali kosala na ndeko boye. Bonga nakoki koloba wana kombo na Yesu, bandeko mibali mpe basi wana bozali kokabola nzoto na Nkolo, tokekomi ete bandeko bakoka koyokana te na makanisi lokola Petelo ayokanaki te na Barnabas ntango moko, mpe bino botalaki yango na oyo etali na misala na bantoma, kasi wana lingomba ekabwanaki te. Wana bandeko ntango bayokanaki, kasi soki mena ekomi ete bato bakabwana ete ndeko oyo kuna akei boye kuna ye, mpe bino bandeko soki mena bandeko bayokani te, bino bozali kosoutenir bango baposition ya moko na moko, mpe bozali kosala bagroupe. Non, wana bokomi bato bino nde bokokweyisama, bososoli yango. Nayebi te soki bozali kolala, bozali koyoka malamu ntango tosolola na bamikro, mais eske bino bososoli makambo oyo? Yango ekomaka ntango nyonso, biso zali kobika na ntango na suka, mpe nzoto na Nkolo ekoki te na ntango moko te ekoka kopanzana, yango ekoki so kokoma te. Amen. Mpe boyebi lokola ndeko oyo ezali mosali, ntango biso ntango mosusu tozalaka na position moko oyo ezali solo, kasi soki moto azali komona lokola ngai nazali komona te, oyebi ete tokoluka nini tozwa position mosusu. Ebongi ya ntina yango biso zali kosenga bino bobondelaka mingi mpona babiso bakambi, na ntina ete liloba na Nzambe ekende liboso, ekoka koleka liboso mpe teyama ata libaku moko te ezala, ete bana na bato na libota na Nzambe bakoka kozala bayambi bango na maboko na Nkolo mpona kotalaka oyo ezali kambo monene Nzambe apesi biso lokumu tokoka koyoka eloba nene na ntango oyo, mpe sasa ipi tokoka kolanda kati na biso mpe tososola oyo ezali banzela nyonso ya ndenge na ndenge, ebongi ete yango emema biso na esika moko oyo ezali komema biso na lola. Wana biso tokokoma na esika moko, ata ntango mosusu tozali koyoka te na makambo moke, me oyo ezali na motuya, ebongi ete biso tozala na boyokani na Nzambe. Nazali kokanisa ntango ndeko Branham abandaki mosala na ye, bato ebele bazalaki kobenga baye yaka okoma mutu na biso. Ye ayebisi bango soki oye epai na biso tokopesa nyonso, kasi kokende na mangomba mosusu te. Wana ezalaki bato na unité bazalaki koloba, mpe bamisusu balobi mpe yaka epai na biso, kasi ye azalaki kotala bato wana te, ezalaki kosala epasi makasi. Mpe tala ete ndeko Nzambe alakisi ye vision moko, amoni banzete mibale etondi na bambuma, mpe bazali komona makasa, me na kati na yango bambuma ezalaki ebele na banzete oyo. Kuna miso ekomi banzambe misato, kuna bakomi bomoko. Wana ndeko Branham ateyamaki, atelemaki kati na banzete wana, simbi moko na liboko ya mobali, moko na loboko ya mwasi.
mpe aningisaki makasi tala ete bambuma nyonso to ekweyaki. Ye atelemaki kati na bango mpe ye abengaki bato na ye bakoka kobima, bato na Nzambe babima katikati na bamangomba oyo. Ngai nazali kondima yango, ezali nanu na bandeko na biso oyo bazali nanu kuna na binzambi oyo Nzambe akobenga bango ete babima. Nayebi ete wana na binzambi bato bazali na posa ya koyoka eloba na Nzambe, bato oyo bazali kondima oyo ezali banzambe misato mpe bango bayoki nanu oyo ezali solo te. Biso tokoki kokweyisa bango te mpona nanu bayoki eloba te ebongi na biso kotanga lisusu Romain 10 bakoyoka ndenge nini soki mutu moko te alakisi bango oyo ezali solo. Amen. Tokotia pembeni oyo ezali kofunda bato, kokweyisa bato dabete oyo bato bakotala kosambisama ezali nsima ya bitumba wande bokoki kotanga bato batikali. Me nayebi ete makambo minene lisusu ezali koya mpona biso nyonso. Nzambe akosala makambo so minene, eza makambo nga nakoki kosukisa lobi te mpona ete ntango ezalaki mingi te. Toyebi ete Nkolo amimonisi kati na biso olipata oyo euti epai na Nzambe yango emonisamaki. Boyebi ete mutu moko akokaki kosala te na oyo etali makambo na nzoto na makambo wana nyonso elekaki. Kasi Luka na chapitre 17 na verset 30, Luc 17:30, nayebi ete bato nyonso ebelebele bazali koyeba te, wana bazali kokanisa te, wana bango bazangi emoniseli. Biso te soki ezalaki emoniseli te tokokaki koyeba yango te, toningaki koteya kaka lokola bango mpe ningaki toleka mosika na oyo ezali motuna oyo soki Nzambe asololaki na biso te na nzela ya ngolu na ye mpona ete afungola biso makomi. Ezali kaka na ye moko lokumu nde ezonga. Me awa na Luc 17 na verset 30 nazali kotanga yango lisusu, yango ezali na motuya. Na Luc 17:30 ekozala ndenge moko oyo mwana na moto akomonisama. Bino boyebi malamu ete kotalelaka kondima na nyonso ya sika, kotalelaka chapitre 1 ya Baromain ti na Jude na kotanga yango ya suka, wana mwana na moto yango emonisami ata mbala moko te. Yesu azalaki koloba kaka ete ye azali mwana na moto. Pita mosusu bapassage mosusu ya koloba ndenge me azalaki koloba kaka mwana na moto, mwana na moto mpona ete amemonisama ye moko mwana na moto aye mpona kobikisa baoyo babungaki. Bokomona mwana na moto atelemi na loboko ya mobali. Bino bokomona mwana na moto akovanda na kiti na bokonzi. Kotalelaka na mokanda ya Matthieu na 28 chapitre bozali komona ete baza kolakisa biso 28 fois oyo ezali kosola biso na ntina ya mwana na moto. Mpona nini ezali ndenge wana? Ye azali mwana na Nzambe, toyebi yango. Lokola mwana na Nzambe ye azali mobikisi, lokola mwana na David ye azali mokonzi. Mpona elobandaki na David ete yo kozanga kokitana na moko te, mokitano moko te akozanga na katikati na kiti na bokonzi. Soko toki bokotanga na Romain 9 bokoki kotanga yango babi ete ye akokita akoza mokitana na kondima na David na bokonzi na David na Romain 9 pe na makomi mingi sukoleka yango eta ezali nini na oyo etali mokanda osiri mwana na moto. Ezali kotalelaka lolenge moko na ntango na Sodome mpe na Gomore, na ntango na Noe
Pe balobi ekozala lolenge moko ntango mwana na moto akomimonisama. Luc 17 na verset 30. Tozali komona na kubika na ntango oyo tokomi lokola na ntango koleka na ntango na Noe to na Sodome na Gomore. Na ntango ya kala ezalaki koyokana, ezalaki wana bana na bato na bana na Nzambe. Kayen, bana na Kayen na bana ya Seth. Utakala iba kosepanda kokabwane yaki pesango malamu esalamaki ebetamaki depuis 1948 wana ete depuis Amsterdam yaki pe wana tango papa akomaki na Genève wana ezalaki mangomba nyonso to esangamaki pe ye ayebisaki bato alobi ete ngai nde nazali mokonzi ya bango babinzambe nyonso pe bato nyonso to bazalaki kondima ngai nazalaki na esika wana te yango bato nyonso bazalaki wana bandimaki yango na mitu na bango mpona ete bango babiki Nzambe na kati na mitema na bango te. Bazali kondima nyonso mpe tozali komona oyo ezalaki pota monene azokaki oyo pota wana ezali maintenant kobika mpe kuna makomi elobi na biso na Apocalypse 13 na verset 3 na 12 babi ete mutu na ye moko yango ezwaki vraiment pota makasi me abandi kobika o mopanga ezali liloba na Nzambe yango ebandaki na bareformation mpe mopanga na liloba yango epesamelaki bango mpona ete ekoka kobetamela ye mpe sasa yipi oyo vala oyo nyonso to ezalaki kobomba binzambe Nzambe emonisamaki oyo ezali mopanga yango ezali liloba na Nzambe eloko nini ezali lelo epai nini ye azwaki vraiment ku yango sasa yipe ezali mpe wana ezalaki ete bakretien nyonso to bakabwanaki mpe sasa yipi bazali koyonkana oyo ezali baerope nyonso to ekomi nguya moko ya makasi babieta empire romain mena ezwi bokonzi na miso na biso mokili mobimba ekoyeba oyo nyama oyo azalaki mpe azalaki lisusu te mpe na pwasa ye akomonisama mpe pota na ye ekobela na Apocalypse 13 na verset 3 bato nyonso bazali kokamwa kasi bokamwa te na miso na biso likomi ezali kokokisama ebongi na biso Nzambe apesa biso ngolu toyeba biloko oyo mpe tokoka kosepela na ntina na yango so toyebi ete oyo nde ezali binzambe yali nsima ya bokulaka nyonso mpe nyonso tu ekomi na ntango na suka mpe wana mpe motema na ngai ezali na kosepela mpona ete soki mosakoli ayaki te na ntango na biso na ngai nayeba makambo oyo nyonso te tika ete Nzambe apesa biso ngolu oyo tokoka koyoka kaka te me na ndimi likambo yango nga mpe natangi makomi mpe nabondelaki Nzambe akoka kolakisa nga makambo oyo amen alakisa ngo na nzela ya emoniseli toyebi to ezali verite ya solo bondima yango bokota kati na yango bokota ti na katikati ekota ti na katikati melimo na bino tozali kobika na ntango mwana na moto azali komimonisa lokwa nalobaki yango lobi emoniseli mpe emonisami na ye mpe boyei na ye yango ezali makambo mibale ya kokesana na makambo mokanda na Luc ezali na eloko moko ya motuya komonaka ete oyo batangi mwana ya moto yango ezali oyo etali kondima na Luc chapitre 18 na verset 6 à 8 kolo alobi boyoka oyo vizio ya momoko alobi ete Nzambe akozongisela bato oyo te bosembo na bao bazali kogangela kobondela ye
tongo pe mpokwa ata ye akangeli bango motema. Lobi tomonaki na 1 Pierre 3 ete Nzambe azali koumela na kozela mpona ete oyo asuka koka kokota pe mongongo ezali koloba ete nkolo ti ntango nini. Pe Nzambe ye moko akosala ete bosembo na bango emonisama. Aza koyebisa bino ye akosala akozongisela bango bosembo na bango kala mingi te. Ya kozongisela bango bosembo na bango kala mingi te. Na banani na ba oyo ye moko aponi. Kasi mwana na moto ntango akozonga ye akokuta kondima katikati na se oyo ntango ya komona tsama na ntango na ye. Me bakomi awa ete kondima kokokana na oyo makomi elobi oyo ezali komimonisa liboso ete ye akoka koya. Bomoni yango boye liboso ete mwana na moto akoka komimonisa na nzela na ngolu. Na ntango ya Sodome na Gomore na ntango ya Moïse pe eza koloba na biso awa ete nkolo akozongisela baponami na ye ngolu. Wana ekokoma na ntango biso tokobondela Nzambe na motema na biso mobimba pe tokozali komona ete lokola ete nanu nkolo makambo ezali kokosala lokola biso zali kosepela yango te. Toyebi ete Nzambe afungoli biso liloba pe tondimi yango. Kasi monisa sa epi ya mimonisa yazala kati na biso lokola yazalaki na batata na biso. Amonisa ngula na ye pe lokumu na ye mpona biso te mpona lokumu ya kombo na ye. Pe komi na verset 8. Kasi mwana na moto ntango ye akozonga akomona kondima na se oyo liboso na verset 30 na chapitre 17 babete mwana na moto akomimonisa eloko nini ye akomkutana nango ntango ye akoya. Ezali na mwa ntango eleki liboso ezali ya mimonisi nsima nde ya ye. Ezali d'abord kobengama bato babima. D'abord ezalaki ete mongongo tala ete mobali azali koya ete moko na moko amibongisa. Boyebi ete tina boyei na ye balobi ete mwana motu akokutana na kondima ntango akoya. Balobi teke mwana na David bakomi awa mwana na moto ntango akoya akokutana kondima na ntango na ye. Nyonso ezali boye ete ba oyo nyonso bamoni emoniseli na ye na ntango na biso lokola mwana na moto pe bango bayambi ye katikati na kondima. Bango nde bakozala na ba oyo bakozela. Bango nde bakozela kozonga ya mwana na moto na ntango wana. Pe bakozala na kondima wana katikati na bango. Bososoli yango nayebi ete ezali mpasi mpona kopesa ndimbola na makambo nyonso. Mpona ezali mpasi mpona kososola yango. Soki yango epesami ndimbola na ndenge ekoki te. Me toyebi ete Nzambe nde akosala yango. Biso ezali kaka koteya liloba. Ezali na makambo ebele ezali koleka lelo na ba oyo bato ezali kobenga bokonzi na Nzambe. Ezali na mangomba ya ndenge na ndenge, banzela ya ndenge na ndenge. Kasi epai nini nzoto na nkolo ezali. O bosangani ya binzamizambe ezali bisika nyonso. Kasi epai wapi ezali pa ba oyo bazali komema soni na nkolo na libanda ya camp. Ezali wapi ba oyo bazali kondima. Bazali kondemela liloba na Nzambe nyonso. Pe bango bazali koluka ete Nzambe akokisa liloba ne kati na bango. Bango baningi bakoka kosala libiki ya solo na Nzambe. Bazali mwa moke bato oyo. Kasi toyebi ete na ngolu na Nzambe biso tozali kati na bato wana. Nandimi ete liboso na Nzambe biso tozali ba oyo bazali kati na ba oyo ezali lokola ntango na Abraham. Bango bayambaki
epai nini nzambe ayaki kotala bango, ayaki kotala ye lokola baponami kuna na Sodome te. Oyo wana bango basosolaki oyo ezali bosembo na nkolo, mpe bango bazalaki bato bakoki. Ntango nkolo ayaki mpe apesaki bango elaka lokola apesaki na Abraham, oyo ezali ya motuya tokoka koyeba ete biso tozali bana na elaka euti epai na Nzambe, mpe na kotalelaka na lolenge oyo makomi ekoki kokokisama. Biso tokozala na kati mpona biso zali komema oyo bilaka oyo katikati na ye, kati na Kristo bilaka nyonso ezali iyo mpe amen. Ezali kaka ntango ngai na oyo tokondima tobe tozali koloba amen na bomoi na biso, mpe tolobi wi na amen katikati na Biblia. Ezali kaka ntango oyo biso makambo emoniseli biso, mpe biso tokoki kondima na motema na biso mobimba. Yango nde komi iyo mpe amen kati na biso. Soki tokanisi liloba oyo na Joel, ewumelaki bambula kala, me mobu na pwasa mokolo na Pentekote yango ekomaki bomoi. Mpe Paul alobi ete bato oyo bazali bato balangwe te lokola bino bozali kokanisa yango, mpona ete ezali kaka ngonga misato ya mokolo. Kasi ezali kokokisama awa, ezali oyo Nzambe alakaki na munoko na mosakoli Joel, ya kwai koganga na mungungu makasi koloba ete lelo ete likomi oyo yango ekokisami na miso na bino. Bandeko malingami, mokolo na Pentekote biso tokoki kowumela makambo wana nyonso ate. Lelo ezali likambo ezali ete tokoka koyeba ete biso moko tozali wapi. Batundaki nga mpe lisusu ndeko Frank, eske ezali sasa ntango oyo ezali baseka nyonso to balali to balamuki to bazali kobongisa baminda na bango? Biso sikoyo tokomi na ntango nini? Biso tokomi na ntango nini bandeko na ngai? Nzambe asi afungoli biso, asi alamusi biso. Eske biso tozwi oyo ezali pole, oyo ezali minda? Biso totangi lobi ete liloba na oyo ezali pole na makolo na ngai, mpe ezali kongengisa nzela na ngai. Tokoka kopesa matondi na Nzambe mpona oyo ezali minda, mpe ndenge azali kolakisa biso, kopesa biso ngenge pole na ye na nzela ya molimo. Mpona alobi lisusu ete wapi ezali epai oyo bibombeli ya lwile ezali, mpona ete soki oyo lwile esili bino bo ajoute. Soki biso totikali na epakolami moko te, mpe tozali kokende na boyokani moko te, mpe tozali kotondisa lisusu mafuta katikati na mindo oyo kotondisa, tokokende kaka na pole likolo na pole, komonisama likolo na emoniseli. Bandeko na nga boyebi oyo ezali solo, motu nyonso akoka kotelema, atelema liboko, otelemisa liboko nepakoka koloba ete nkolo na ngai, yo oye kovisite biso na ntango oyo na ngolu na yo, yo omimonisi katikati na biso, yo sali makambo ebele, mpe okosala biso makambo minene koleka. Mpe mutu na mibale ezali nini? Biso toyebi oyo makomi sambo nyonso batindeli mangomba, mpona ekomami na Apocalypse 1 verset 14 ete mpe namonaki mutu moko azali kotambolaka na baminda oyo ya wolo sambo. Namoni mwana na moto oyo lolenge ya mwana na moto ezali pe na ntango na kati na Ezekiel na mbala 5 ou 6 pe Ezekiel alobi yango. Ezekiel pe alobi yango, nakoki kotanga yango mpona ete bokoka kososola yango, mpona ete ata nakondima na kala bango deja bayebaki makambo oyo, mpe na ba oyo na Nouveau Testament. Ezekiel chapitre 2 na verset 1 alobi na ngai,
mwana na moto yo telema liboso na ngai mpo nete ngai nakosolola na yo na verset 3. Mpe alobi nanga mwana na moto, ngai nazali kotinda yo kuna na libota na Israele, okoki kotanga mpe kotoma, kasi yo mwana na moto bobanga ngai te. Yo mwana na moto yo yoka ngai nazali koloba na yo na chapitre 3. Alobi na ngai, mwana na moto, lia oyo ozali komona liboso na yo, zwa mokanda oyo lia. Na Apocalypse 10 tozali kokanisa susu kotangaka na verset 7 epa nini Jean aliaki pe livre oyo pe nsima ye atatolaki lisusu na mabota pe na balangi ebele. Makambo nyonso tu etiamaki na Biblia na nzela eloba na lisakoli. Tika ete Nzambe azongisa matondi na ntina na yango. Jean amonaki sandali oyo nyonso tu na minda sambo mpo nete lingomba moko wana elingaki eleka na bamwango sambo. Lokola basango bapalangisango sambo balingaki bateya. Pe molimo elobi na biso na ntango nyonso tu na lingomba. Bandeko balingami, tozali kondima ete tozali kobika sasa ipi na ntango na mwango oyo ya suka. Ezali kosambisama te, ezali ndenge biso tozali kobika. Tozali komona ete bato bazali kosepela na makambo na bango moko. Bazali koloba ete biso tozali na bozwi, biso tozali na ntina ya eloko moko te, biso tozali ata na ntina moko te ya elakisi oyo Nzambe atindi biso. Na posa te ya moto oyo Nzambe atindi bango balobi ete biso tozali na nyonso. Likomi elobi nini? Kasi yo bosani tozali moto azali bulumbu, ozali na miso ezali komona te, yo yebi yango te. Ngai nazali kosenga yo okoka kosombe pa na ngai bawolo oyo eleki na moto ozwa epakolami mpona ete miso na yo ekoka komona. Nzambe aza na posa apakola miso na biso mafuta na oyo ezali epakola moko euti na Molimo Santo. Ali kofungola miso ya mitema na biso mpe kopesa biso oyo ezali bandimbola ya malamu na nzela ya emoniseli. Tokende na mokuse toloba ete tozali kobika na ntango na ngolu epai yo liloba oyo ezali koloba mpe lilaka oyo ezali mpo na bino mpe mpo na bao bazali mosika na bao nyonso Nzambe na bino ya kobenga na acte 2 na verset 39. Mpe ye nde abengi biso na ntina na yango biso toye lokola yango ekomamaki na kantike. Benga biso tokolanda yo, benga biso tokolanda yo, mpe atie posa ne katikati na biso. Posa oyo tokoka kosala, apesi oyo ezali solo elaka, mpe ye azali kopesa biso mpe oyo ezali kondima. Amen. Sadi kokokisama ya elaka. Biso ebongi tosala nini kaka tokoka kotondisama na nzela na Nkolo tobikisama. Ye moko akamba biso, afungola biso miso, akoka kozongisela biso lisusu. Esala ete biso tokoka kozwa bomoi moko ya sika kati na biso. Basumbami na nzela ya makila oyo ya mutu ya mwana Nzambe ya mwana mpate alimbisi biso pe asikoli biso mobimba. Pe sima elobi ete pe molimo ekozali koya mpona ekokisa mosala na ye kati na biso. Soki totangi na mokanda ya Yohane chapitre 16, yango ezali na motuya na katikati ya ndimbola oyo nga na bandaki kopesa banda lobi. Kotalelaka Jean chapitre 16 tozali komona boye, kotanga boye na kiteni ya mibale na verset 4 mpe tokokoba na verset 5. Wana totali sango malamu ya Yohane na chapitre 16
oyo ezali kiteni ya mibale na verset 4. Ngai nayebisi bino yango te wuta ebandeli mpo nete nazalaki na bino, kasi sasa yipi ngai nakei epai ya oyo atindaki ngai. Bomoni oyo ezali likambo nini awa? Ye azalaki motindami, Yohane azalaki moto Nzambe atindaki kuta na Nzambe. Basakoli bazalaki ba oyo Nzambe atindaki. Awa ye azali mwana na moto lokola mosakoli. Awa nalingi ete nasala makambo kokokana na makomi. Ntango atindaki Nzambe alobaki nini na Moïse? Nzambe na yo ya koya kotala bino katikati na bino, ya kosala ete mosakoli moko lokola nga akobima, mpe bino bokoyoka ye na maso koloba na bino. Molimo nyonso ekondima oyo mosakoli oyo te ya kobengama kolongwa na musika na libota na ngai. Deutéronome 3 verset 18 na acte 3 na verset 22 pe yango ekomami. Yango nde ekomami na Biblia, ekomami boye te nkolo na biso lokola mwana na moto ebongaki ete yazala mosakoli pe yasalaki mosala yango na ntango na biso. Yango nde nkolo alobi na kati na liloba na ye oyo ezali solo liboso na Nzambe oyo na nguya nyonso. Oyo aza na matoi ya koyoka ayoka o molimo ezali koloba na lingomba na nzela ya liloba na ye. Soki yango ewuti na liloba toyebi ete ezali solo. Mpe Nzambe apesi biso te sasa ye mpe ngolu tokoka kotika katikati na liloba. Boumela kati na ngai soki mpe maloba na ngai koumela kati na bino, wana bino bozali yekoli na ngai ya solo. Ebongi toumela na liloba na Nzambe. Tokoba kotanga na verset 6. Mpo nete ngai nayebisi no makambo oyo mawa etondi na mitema na bino. Kasi ngai nazali koyebisa bino ezali solo. Ebongi ete ngai nakoka kokende kozala malamu mpo na bino. Po soki ngai nakei te, oyo mosikoli akoya te katikati na bino. Awa ezali na makambo ebele oyo elobani na tina mosikoli wazali kosunga mosungi. Ngai nakotindela bino ye, ngai nakotindela bino mosungi. Yozalwaki ntango oyo alobi tata oyo atindi ngai ye azali na ngai elongo. Botangi yango amen. Ye azalaki solo mpo nete ye atindamaki lokola mosakoli. Balobi ete ye akotindela biso molimo. Totangaki deja na kondima na kala mpe kondima na sika ezali kolakisa biso te Nzambe aza na posa sopa molimo na ye mpe asopaki yango. Babeto mosikoli ye azali mosungi ye akoya kati na biso. Wana ntango ngai nakokende ngai nakotindela bino ye. Amen. Tala makambo misato elandani oyo ezali na motuya mingi. Makambo oyo ezali na motuya oyo ezali kosalama katikati na biso wana ntango molimo abandi kosala katikati na biso. Na Jean 16 na verset 8. Wana ntango ya kozonga molimo santu ya kofungola miso oyo na mokili na oyo etali masumu na oyo esali boyenge beni mpe kosambisa. Ezali makambo oyo misato oyo molimo ezali kosala ntango azali komema moto abongola motema. Azali kokokisa makambo oyo na bomoi ya moko na moko oyo azongeli epai na nkolo. Tozali na bosenga te mpona tokokanisa makambo oyo biso moko tokanisa makanisi na biso mpo nete makambo oyo nyonso misato yango ekomami mpe yango ekomami. Ngai nazali moto na esengo ngai naposa kopesa ndimbola moko te.
natangi verset 8 pe na koba pe wana tangu ya koya ya kolongisa mokili tadi ba oyo bandimaka te akofungola miso na bango na we etali lisumu awa eza te mpona lisumu ebele kasi alika lisumu moko oyo ezali lisumu ya kala yango nde ezali kozanga kondima yesu alobaki soki bino bozali kondima ete ngai nazali bino bokokufa na masumu na bino awa moto azali kokufa te mpona asali lisumu moto azali kokufa na bomoi oyo ezali seko na seko mpona azali kondima te ete Nzambe asombi ye pe alimbisi masumu na ye bososoli yango na oyo etali masumu nani nazali kondimela ngai te na verset 10 na oyo etali bosembo abete ngai naza kokende epai na tata mpe bokomona ngai te nakosambisama abete mokonzi na mokili oyo yasi asambisami bomoni botangi yango bino nyonso mpe bososoli yango mpe bino boyoki nyonso ete mokonzi ya mokili oyo yasi asambisami eza na makomi ebele na liloba na Nzambe nakoki kotangisa bino lisusu oyo etikomami na mokanda ya Jean 12 na verset 31 Jean 12 31 na verset 31 tala oyo elobani biso awa. Faudrait-il commencer par lire le verset 28? Bongai tobanda kotanga na verset 28 tata. Pesa kombono lokumu. Pe mungongo moke wuti na lola. Ebe itenga na kumisi yango. Pe na kumisa yango lisusu. Bato bazalaki wana balobi ete. Ezalaki ete kake moko ebetaki tomwaji moko alobi na akine. Pe Yesu azili loba lobi ezali mpona ngai te ete mongongo eyokani ezali nde mpona bino kasi sasa ipi lisambisi ekwei na mokili oyo sasa epi bokonzi na mokili oyo ye bakobengana ye akokende libanda babi ete ezali lisumu solo mpe kosambisama pe abalakisi biso oyo na lolenge nini yango ekokisami na verset 14 pe elobi lisusu na pole makasi mpona Yohani na chapitre 14 na verset 30 Jean 14 na verset 30 nga na koloba lisusu mingi te na bino elongo mpona ete mokonzi na mokili oyo azali koya yazali na bokonzi moko te likolo na ngai Satan akotaki kati na Juda pe nzela ya nkolo na biso kotalelaka likumi ezilekaki na nzenga ya Getsemani ta place na pasi ti na Golgota tokoka kokanga makambo yango mpe elekaki mokonzi na mokili oyo ye asambisami pe molimo oyo ekolongisa biso na oyo lisumu masumu nyonso ekolimbisama kasi oyo ezali kotuka molimo santu yango ekolimbisama te awa makambo misato yebiseli biso molimo santu ezali kofungola biso makambo oyo ezali kofungola biso miso na oyo etali lisumu na oyo etali bosembo pe na oyo etali kosambisama na oyo etali lisumu mpona ete bango bazali kondimela ngai te yango nde ezali lisumu mpona ete bondimeli ye te ezali kondima mpona ezali bosembo mpona ete ngai nake epai na tata mpe bango bakomona ngai lisusu te biso toyambi lisukoli na nzela ya kondima na Yesu Kristo mpe alobi ete ngai nakei epai ya tata na ngai epai ya tata na ngai mpe tata na bino epai ya tata na ngai mpe tata na bino epai ya Nzambe na ngai mpe epai ya Nzambe na bino bokende koyebisa ngai na bandeko na ngai ngai nakei liboso
mwana na moto awuti epai na Nzambe pe ye abotamaki pe lokola biso pe tobotami na nzela na Nzambe pe tobotami lisusu na sika mpona oyo ezali libiki moko ya libela na libela pe tokomi bana na Nzambe na nzela ya kondima na Yesu Kristo. Pe alobi ete ngai nakei kobongisela bino esika mpe ngai nakoya kozwa bino bozala na ngai elongo natika ete epai ngai nakozala bino mpe bozala na Jean 14:3 mpe ntango yango ekomonisama biso tokozala lokola ye 1 Jean 3 verset 2 tika ete kombo ya monene ekomisama molimo na Nzambe kokisi nyonso wana kati na biso iyo biso tososoli yango lisumu oyo Nzambe azali kotala oyo ezali komema na liwa ezali masumu oyo ebelebele te oyo biso tozali kosala na kozanga kondima na biso kasi lisumu ezali nde kozanga kondima ezali nde kozanga kondima ete ye akufaki kuna na ekulusu na Golgota mpona masumu na biso lakini ete ye akosomba biso mpe alongola biso na oyo ezali libebi na oyo ezali kufa mpe apesa biso bomoi na seko oyo ezali boyengebeni na ntina ete akende epai na Tata na kobongisela biso esika alobi ete ngai nasombi bango bazali baoyo na ngai sasi mpe ngai azali kobongisa esika mpo na bango. Amen. Liboso na ye mwana na mpate oyo atikaki ete akwa kobomila kobomama mpona ete akwa kosomba libota bato nyonso ya bangomba nyonso mboka nyonso maloba nyonso na makilane na bule mpe ye akoka kopakola bango mpe atia bango danga ya Molimo Santo. Yango nde ezali esengo na bwe bazali kopesa litatoli molimo mai mpe makila tozali na posa na lisiko na nzela ya makila na ye toza na posa na mai ya liloba mpe molimo na sambo oyo ezali danga ya molimo epesamela biso na nzela ya ngolu tika ete kombo na ye ekoka kokumisama na nzela na ngolu. Amen.